balongo ke Nkembo a lelo moto uvamo moto tia uya walongo fumu kimbangu ezala kepala biso e mona kituka banzala mpali teleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalu mukati kya mpova esiku na batata bakungulendo balongo ke Nkembo a lelo moto uvamo moto tia ya walongo fumu kimbangu ezala kepala biso na e kituka banzala mpali teleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalu mukati kya mpova esiku na batata bakungulendo balongo ke Nkembo a lelo moto a lelo moto uvamo moto tia ya walongo fumu kimbangu ezala kepala biso na e kituka banzala mpande teleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalu mukati kya mpova esiku na batata bakungulendo balongo nke Nkembo balongo nke Nkembo balongo nke Nkembo alelo moto fuvamu moto tia yaya walongo fumu kimbangu ezala kepala biso e tikula masivi ya lulendo wa lunungu tia twa lulendo ya kimpavita ya biso balongo pe bakoko eza bongo ngeta na motindami na bango isenga nzela mfumu poso kia mzala mpanda na ngola bongo la meso mwene matondo mingi na biso bandeko wapi yeto ya nolimbela ya libengi ya lelo na manaka bapaya bobomisano lelo mwa le 16 juin 2024 wapi oyo bobandi misala ya walongo fumu kimbangu ya momboto toliaki wapi oyo mbuma tozozongisa su na mabele pamba te na kati ya mbuma misisa ezali nzete ezali makasa pe ye moko susu mbuma susu azali kasi na lolenge ya kobima na likolo balongo ke Nkembo nde bongo toliaki walongo fumu kimbangu na nzela ya nsiku ya simono anza ya mateya ya cours de base ya séminaire tondisami na walongo fumu kimbangu balongo ke Nkembo nde sikoyo ezali sikoyo kozongisa mbuma na mabele na kilongo mpe bakivuka ndenge tote koloba ete lelo mokolo ya esengo mpe ya ntina makasi atako bongo tosala baconférence ba 2018 tosala bamilulu takani na basu na dati tosala bamilulu mpenza ya mwa mingi ngeta tobengisa bandeko niteni awa ya Pauline men nyama peza boyoka mbela pa bozalaka ingeta tosaisa tosala maiwana ya mingi ya pensiku ezokoba kotangisa makasi ngonga ekoki ya kodeside ingeta momboto toliaki sikoyo kilongo to kivuka epai oyo tokomonisa sikoyo kokutana ya bana baindo na sansi ya kilongo to kivuka balongo ke Nkembo religion africaine vutuka balongo fumu kimbangu bamikanda basalisaka esika balukaka nde yango bongo tobandi awa na ndako ya nganga ngunza lwankulu ya timu Kongo kwenye nzama pakasi balongo ke Nkembo lokola ambassade na biso baindo soki baindo bakolela pasi mikanda konyopama e baza na besoin ba délivrer bango balukasa niteni ya musuni to pe bongo ba congolais ba problème na bango ba retraitant na ambassade na bango po baza na mikila bapaya eza bongo ngeta sikoyo na ba problème oyo nyokola bana baindo soki balingi bazwa babiyano na bango sengi pe bongo baya esika oyo ambassade spirituelle ezali ngeta nde na kilongo eza bongo ngeta nde kuna wapi oyo bakotraite badossier oyo elongo bani ya moindo moko na moko kasi ambassade nini ekozala ezangi bato bakozalisango si eza na mokili singi bongo bato bazala nde bongo bazalisa ambassade na bango balongoke donc oyo bakei lelo dimanche mois le 16 juin 2024
na ngonga oyo tobandaki 12h tokomi déjà 13h et bakei lokola na fausse adresse ba se tromper adresse eza bongo et pas bakei bazobeta kaka porte et problème nini oyo ya congolais akei koluka ba délivrer ceux qui tenalier ceux qui peut passeport ceux qui dossier ceux qui avocat akei na ambassade ya Iran ba kopese matoi d'ailleurs côté là écrit dans nos problèmes balomoki baba mais yo mozo mona teki makamna na bino ya Congo yo ye na Iran esoka ke na ambassade ya Italie bazo ngonga ko fandise ba yo kai baba mais yo ekuluka nini toza na États-Unis problème na bino yo wiki na ambassade ya bapaya bakoyoka ote ifulu ka ambassade ya mboka na ndibongo bayindu mboka na banga molimo za mpembaka nzela ya walongo fumuki kimbangu ya kimpavita balongo pe bako balongo nkembo alelo moto ruvamu moto tia ya walongo fumuki mbangu ezala kepana biso ya toza na adresse ya malonga po ezali ya biso ndebongo nengwa ya likambo ezali ete konyokwama ya message ya walongo fumukimba konyokwama ya message to ya sango ya walongo fumukimba ngo ya kumbela kibiso konyokwama yambo message yango fumukimba kumbela bisaki message nini toza ko résumer ngo kaka za message ya libération ya la race noire ya peuple Congo te ya ba Congo pété lokola longia Congo kimesala na yepa ya zali ki bunduli ya Congo na Congo central te so fumugimba yaki na message ya libération ya toute une race la race noire eza bongo parce que fumugimba basambisa lobi je suis mfuluzi ya bandomba asangaja ki déjà l'opposo mondo ya mokili mo mobimba ndenge toti koloba awa maloba o aloba ki akobana na bakobima na mikila bakolula mikila bapaya bakobima libanda ya Afrika ke na likete bakokonizwa bien être kuna mais mini bakobime bele penza kasi baike mbazi bele bakozonga sute komona baboti na bango maloba ngo ekokisami te ekokisa maloba ngo ezaka na Congo to na bafuna pays Afrique mobimba Afrique mobimba balongoke nkembo ko ndenge nini yo na message o restreindre ka message o réduire message na Congo central te eza bayindo ya mikili mo mobimba potezo nyoko mapa loposo o to botami na ya yango réaliser ka yamana donc libération indépendance spirituelle o eza libération ya loposo moyina mokili mo mobimba balongoke nkembo donc message ya fumugimba ngo izonyo kwa d'abord message on a eyebani nanu te na bana ngo bayindo o fumugimba ngombeli message konyokwama ya message ya walongo fumugimba ngo akumbela kibiso ingeta message yango tolobi yango konyokwama nango enyokwama na lolenge nini yambo nanu tobanda konyokwama ya message nango enyokwami nanu na bakitani ya walongo fumukimbango na papa liangenda kutima ikitibo na kisolokele dia lungana nde banyokoli message ya walongo fumuki kimbango banyokoli yango pamba te mécanisme moko oyo l'Occident jouaki ayebi ete na kanga bango singa spirituel vedi na formater bango na maye oyanga et yango nde kosala bakosala ngo lobi bakomettre ngo en application lobi nde batangisi bana ya walongo fumuki mbangu na colonie scolaire ya boma epai ya bajésuite baketanga vedi en fait nkumu diange na papa diange na kuntima aza pena catholique aza chrétien catholique scolaire akolinga kosala makambo
na kiwalongo fumuki mbangu to kosala makambo na kikatoliki. Ingeta po yango eza oyo ya yekoleli de naissance de bomwana. Or soki déjà kolamuka ya bato ezalaki bakoki ko récupérer bana ya balongo fumuki mbangu balongo ke ba privé ete colonisateur ate bango maboko te kasi lokola bongo bato bayaki komona kaka bikamwa ya balongo fumuki mbangu nde bongo mpaya mungunya visabi mbuma bango moni asala kezaleli aliene manga bwaki mukokoli sa bongo abwaki mukokoli aliena ye orange malala abwaki na makumba bambuma nzoka vie ya reproductif ezali kati na mbu kati mbuma. Donc fallait pas tous en état auto zalelo soki to batela ki bambuma ya balongo fumuki mbangu o bana misatu wana balongo ke Kembo parce que le bas ne sonyanzila baza ko représenter trois pouvoirs: pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir spirituel. Metani batani mbumangu ki ko salama na kimopaya enyokoli message ya fumuki mbangu lelo bakoma nini na liboso d'ailleurs baza na église. Est-ce que balindo bakozala na église to bakozala na kilongo siko bakoma église nini parce que église eza mot occidental ecclesias. Or état de nuire eza ya bango ça ce que lobi mosquée ça vocabulaire arabe eza ya bango pe bongo na bongo neni bali bakozanga oyo ya bango bazala na kimopaya kaka église nde moni bakoma église sur la terre personne envoyé Simon qui Kimbangu. Église de Jésus sur la terre personne envoyé Simon Kimbangu nde konyokwa matonyo kamela message yango wana ba société wana moni les catholiques à ko subventionner catholiques à ko continuer coopérer na église Kimba et le catholicisme c'est clair Yerusalem bozwa kombe bapaya bocho na makambo ya longo fumuki mbangu pona nini fumuki mbangu ndiaki kobundisa sango wana. Donc en quelque sorte eza lokola baza ko affaiblir fumuki mbangu et ko pesa accès tombwa na christianisme pe na Jésus eza bongo kasi lufunu bangu nzape bongo fumuki mbangu préparaki bongo tozali bana bilaka ne bongo tozokanga Yesu maboko totombola biso walongo fumuki mbangu aza kotombamo. Donc message nyoko men ko banda na mona ibandeli ne bongo to nyoko ameli message nyoko ameli susu na classe politique na biso bazo kende nkamba te po ba kende nkamba na sens ya ko kende to yoka mai o ezali ya biso to fanda bazo kende na sens ya propagande ya kuzankangu pamba te eliki ministre ya te ya kate ndenge to te to futula bato oyo babotami na foi chrétienne to le bongo ete okutani na yo bandi ko talise pena sango kimoni Yesu aza pona biso te te ya biso te. Comment il a préparé Matthieu 15-24 Jésus a que j'ai été envoyé pour brebis perdue la maison d'Israël. Qui est Israël? C'est Jacob. Jacob Razanani, un patriarche na bango abotaki bana zone na miba bazaki tout moko dina moi si mais pona baza pour inscrire moi si mais le ba commis donner des leçons ba tombola moi si si les États-Unis tabanda démocratie na moi ça comme président c'était na mboka au numéro 1 baboya ka comme parce que prophétie et le bamela baron que moi ça comme na trône États-Unis ça début à déclin mais ça commis déjà Laris asa présidentité donc d'une manière d'une autre c'est quoi qui s'est mis déjà Oyo William Branham à Lubela Kibam déjà déclin États-Unis déjà pas Matazaki la seule puissance Oyo c'est plan militaire et c'est plan économique. Mais si déjà Chine déjà est parti bango. 5 jeux que l'obate intelligence artificielle Chine dans la vitesse il y a croisière pour saganate et na makoki kutu. Modo embargo et ko faiblir Chine té.
Ce qui a bien fait ça à gauche, États-Unis, parce que tout produit est consommé. Soit qu'il y a la griffe, la griffe, la griffe, Madeni. China, mais les États-Unis. Et ça bon pas téléphone, iPhone, ils n'ont pas casque que la mode en Chine. Bah, moi, on se trompe pas, mais papa, bon, ça pauvreté, ma casse. Chine a alimenté monde mobimba na babisa lelo na ye même en Europe pe na bas prix pe qualité améliorée moni ba sous puissance tenenge ezela ki kala na armement baza sous parce que manduki ya makasi Poutine pas nango balongoke alelo moto moto donc classe politique na biso pe moni bazo nyokola sango ya balongo fomoki tala ba dirigeant politique tala lelo oyo bakonzi ya bapaya misusu nde bazo tombola maya ya bango. Église catholique ezikaki na France mais état français na nzela ya Macron bazwi mokano batonga ngo lisusu bamisi pena forme baotonga parce que ça ya bango ça bongo te tel espace bapesa catholique azali ya bango espace protestant mais biso ya makambo na biso est-ce que ba service na biso ya Congo to ya Afrique bayebi te ke ba traditionnaliste bazali bayebi te ba munza bazali te ke le vrai message mukoko ezali bayebi ba ko identifier parce que elobi nango oyo na Belgique azaki catholique na mariage ya mama kama Pasiko Jacques Revanet pour alobaki ni mariage alobi si vous écartez les Fumukimbango sachez bien que l'Afrique n'y sortira jamais. Donc c'est ce que makambo wana to on dit la moto la kisamba dirigeant pour politique nyonso et soki to longoli Fumukimbango ya Kiré Jean-Marie Vanet ngeta Kiré Jean-Marie Vanet na Belgique alobela ki bango na mariage ya mama kama Pasiko bango ba obsela ba défilé bango ba yemba ka ba fanfare église kimbangiste ngeta bayeko bakeko bebisa ba pelouse tout ça libanda ba vandardiser lié saint pour na bango lié sacré bimi a interpellé ba dirigeant église kimbangiste ba tiango na livre le soleil apparaîtra na page 11 à 16 au moment nango ti sikogo tout livre ba linga so souté côté kango so ke l'église kimbangiste ba moko ba mi comment donc là ba preuve fait la mamuto oloba nde bongo nongi moni Fumukimba na nzela ya niso nyanzila Fumukusukia mtapa na ngola nde anunga bi mambango ya mutabi no boko bokoma kumbate ekangi bango soki tolongoli Fumukimbango totie mopanzi tokanisi français tokanisi osali soki économie na yo o professeur en économie o professeur en histoire o soki osali science politique osali okanisi yango nde okobikisa bayindo luvu. La spiritualité ezali base ya développement ya tout un peuple soki bozongisi misina bino ki bomo ya nzete efandi na misi ça et bomo ya batu ya bayindo efandi na bokoko na bango koko azaki maele koleka po lelo tozosalela tozolia tozoloba kaka ya bako bon ofika koko mpona nini est-ce que za maele to kozanga maele balo monke Gembo esa mbeba to sango nyoko ameli bongo et na ba scientifique na biso ayokolisa pamba te pona bango ba référence nyonso eza kaka ya mikila bapaya balingi te bapuize na kibokoko po koko muta bandi kotangisa na mokili eza bongo te Égypte antique à part Égypte kutu Kachopa Namibe tout ça qui demande belé kena Soudan komona ba fruit archéologie ba yeso ki cité zalaki awa banda étage ba mini pyramide ndebo kasi suki mona maki na 3e temps na Égypte même zoka Éthiopie na parce que
makenda samba akendaki kobotana na nyoka. Ndio moni sikoyo métissage wana izuna bamo bebani sikoyo likolo libebi wana oka ba Éthiopien baki baindo lokola biso baza ba Congo bazali ba Congo pa Afrique za Congo balongoki Kemo. ni pasi yango wana ba scientifique ba nyoko biso bazo continuer ko véhiculer enseignement ozali obstacle obstile oza poison pona bomo ya baindo ya lobby parce que matia ozui posala nyosa osalela moni tela résultat ya ba scientifique na biso tela résultat na biso après avoir aussi ça ba classe na biso tozo futa et le côté c'est que bwana dila mabe isango nyoka meli wana isango inyoka meli susu na ba futuka balongoke Kemo. na baye oyo baza ba futuka batindami baye oyo baza bantoma baye oyo tozali bakimbaniste nyokoli bakimbaki antique nyokoli sango ya balongo fumuki Mbangu. de to nyokoli sango ya balongo fumuki mbangu ya libération ya la race noire indépendance spirituelle biso nde to nyokoli yango to nyokoli sango. Est-ce que ngonga oyo tozala nombre oyo tozali lo 4 tozuka en terme kaka ya ba missionnaire oyo ya ba en États-Unis balongoki Kemo. soit to tangaki na manque ya temps na manque ya misala na manque à faire donc na kena kaka vuvam na yekola ka comme passer ba débat na kene ka comme pe fumukusa zo lekana ba TKM na des missions na kena kaka quelle que soit forme tu oyele yoye otanyo comprendre que bane bana puis eza visible ezo monana tozo nyokwa ma parce que tozangi boyebi tozangi technologie tozangi mayele ya ko transformer autre tata mokela telibi biso yango tokomeli ba pauvre parce que tout ça le système nyonso occidental ni nyokolo biso et bango par contre baza na bakomi bakoko na bango balobaka nkota baotaka na nkota bakoko na bango baosala nyonso ya bokoko na bango ela dirigeant moko te européen azala musulman azala mutu azala bouddhiste nkatu fazala kaka franc-maçon catholique ya bango nesali force fondation Europe civilisation Europe c'est du catholicisme c'est les religions chrétiennes c'est la foi chrétienne nesali bokasi pe tomba na bango pe bazosangana kuna na franc-maçon eza ya bango kuna Jésus aza maître eza ya bango leo yo moni passe ya bayina yo oyoki mateya cours de base otangi sango oyo eza koluka intérêt général mais leo yo oye na intérêt égoïste individualiste est-ce que okolonga soki tososolaki sango oyo tokokai kopesa maboko na sango oyo kaka bantoma nano tokomi deja ebele kati États-Unis nzete moko bakobenga ngo zamba ngaki topesa maboko sika misisa na biso ezali po tosala za mais mutu na mutu te tikanga na kende boye mpona ningwa na bana tikanga na zongisa boye tikanga na sala boye na kende boye nzoka ozokima na mauvais direction mokima mbangu est-ce que te ozokima na mauvaise direction ozokima susu mbangu ozokima mbangu oke suko beba makasi oke no malemu na direction na yo donc question ça ya vitesse te ya mukanda te ya bobenga soki famille te mais question eza oza na direction na yo ta malemu osala nini okokoma mais okokende tu na bina essoufflement ozokende sa koko makambo oyo eza makambo kimpe tata okitomata molimo mutu etambusaka mosu po soki molimo abimi nzoto wana kutu bakobenga ngo komboni ebembe okaka ebembe ya milemfu topesa exemple toloba kaka ebembe ya mbota x mais ozalaki na kombo komi nzoto ya x ya y
parce que molimo wana les importer bimi parce qu'on enveloppe donc tout le canal no mai oyatina ça nous a bonyo kwa mena biso afu afutuka tonyoko lisango na ezaleli ya kozala nabi biso comment afutuka osala makambo la batuniaso comme homme ordinaire yoza homme ordinaire te afutuka za exceptionnel za extra faut ôter par exemple balongoki Kembo. toi na responsabilité ya destruction ya message ya fomo kimba so le croissance et ça la matendenge singeleli ba futuka toza responsable est-ce que oyebi que église catholique bana business ya drogue na alcool ba fandeleli et as ba brasserie nyonso na Congo eza ya catholique na protestant skol primis bani eza ya bango même na Vatican kuna ba video ba Italie wana ba mafia na kati église ya catholique ya sala oka Saint-Père siège pas eza ba bisa makambo wana na Vatican parce que pédophilie baza wana ba osala kinduma na kati ya Vatican ba interpeller bango mwana mbali ya kia komi ko na tata mobimba na kati église catholique est-ce que bandimi yango ba mindela yango ba changer religion Tamakuza bende ba changer religion Tamakuza bazaka na kati ya bonzambe na bango parce que point ba changer ba moni mabe na bango ko yo futu ko lingi donc futu ka lingi makambe sala ndenge ya zo lingele sala mela ce que parce que to sala na mutu ya nani to ka hiérarchie ezali par rapport à l'information spirituelle et physique, il y a un moment qui a des décisions. L'homme le plus informé n'a pas vu nani. Fumukusu, c'est l'empana n'angola. L'homme le plus informé n'est libandé à vous vamu. Tu es si comme mutu na bina zali ndiye wana mutu n'enganga ngunza. Balongoki. Parce que ça makambo par rapport à l'information, oyo mukela moli mupembalu na pe apesi. Mapamboleza na makambo mapamboleza ka misolote mapamboleza nyonso ya bolamu oyo ezili kongo ya balongoki ya bafutuka toza na base ya konyokola message ya mfumu nyonso esengi bongo ebanda mpo ekola ndenge tobandi boye mwana akokola me yambo fabotama soka botamita akokola ndenge ka balongoki siku ekokisami kati na yango moko ani loko te singeli o ajouter o accomplir siku aza lokola mbuma tata mokeli bambasi basalaki ya mbuma nakomi kokama nango olie manga okobaka biso bwa manga te sa kokamela olie paipa ako olie avocat sami kokela olie ntafu esami kokela insiku aza complet kati na yani biso batozo pesa tozo nyokola siku na intérêt personnel na biso lini ni singandila asala nini poyo o crédibiliser message oyo sokeza ni singandila tezaka mutu musu il faut kaka mutu ya lokola bokonzi ya Congo soki oboya Fatima bokonzi kitu na la vidité il faut kama kwasani a occuper yango po fumuimba mu continuité ya message za il faut kaka mutu moko azala représenter molimo osala yemu na kimolimo il faut kaka mutu moko azala so te oboya ko soumettre ko obéir ko landa mai ya nisonyanzila c'est que te boyi tu za pour mettre en cause ou alors fumuki il faut kaka mutu azala parce que ceux qui ezabino ba bozo telemela ba tozo boya kofinga nisonyanzila be mission ya lolenge penia kozanga botosi so les asko bino ba mukela molimo aponi bokomi na responsabilité wana bino pe ba sala bino bongo est-ce que boko sepela nango kato tonyo kola sango ewebi batu combien ba lembi sango oyo pokaka na emoneli na biso olingi makambe tambola lolenge nini olingileli mais bazo bomsa mabe na bango na kati
bilamba bosoto bakenda kosukula ngo en public to kaka na kati ya ndako kosukula ngo na ndenge na yo moko mabe ya catholique bamindele baluka kobongisa ngo kaka kati na bango moko bato plus grave ko bénir mariage ya ba homosexuel LGBT bongo baotia baforme mobimba LGBT veni catholique appuye yango babalisi mbali basi baautorise mais bazaka na kati ya foi na bango ndeko siko ndenge ni tokokima vuvamu soki mpona kote moko ebetaki libaku kote moko ebwataki kote moko ore tobongisa toyeba ete nte eza etumba ye tobaka kati na etumba eza pene etumba eza facilité na moment oyo toye égoïsme ekoli pasi parce que sika pasi ezali koluka bomoko te bolamu te nikozani kozala te parce que mutu azobenda dra na ngambo na ye eza etumba eza mpenza etumba balongoke Tembo. matondo mingi tata mama na banzi tokende musika te toyeba ete sanga fumuki mbanga so nyoko amela bona biso moko bana fumuki mbanga ndenge to enimere ya moto kaboli ya moto nyokoli sango ya fumuki mbanga tosala makasi toza bongo babongisi ya sango ya fumu kimbanga balongoke Tembo. toza bayamba ya kobongisa sango ya fumuki mbanga pa obebiselaki luka libongisi bongisa yango parce que yana tina makasi makambo mokila molimo ezo contrôler mokila mosuni na mokila mosuni ana contrôle te ya mokila molimo balongoke Tembo. bayo oyo ozomona te bazomona yo bana contrôle sur yo eyo okoka te kotambusa makambo oyo koyelo lobi balongoke Tembo. ozala incapable to bango malamu tout est spirituel tika makambo etambola naturellement yo contacter ya kosala oyo elobi siku na semono anza contacter ya kosala musiku elobi nini tanga kini fumuki mbango alingilinga nini le tozo bunda poto bongisa fumuki mbango alongwa komonana lokola kaka un simple prophète fumuki mbango alongwa kobenga masimo kimbango fumuki mbango alongwa na libota ya tata ya ngenda fumuki mbango tolongola fumuki mbango kaka na Congo central tolongola fumuki mbango et tout ça fumuki mbango na dimension supérieure ya race dimension raciale balongoke Tembo. fumuki mbango soki nzamba kolinga komona na baloposo soki aye amonana na loposo pembe akozwa nzoto ya Jésus te ingeta soki nzamba alingi akomona na barabe akozwa nzoto ya Mahomet te ingeta parce que ye wana oyo bato bayokaki oyo alakisaki misala ya monde spirituel na bango na supériorité na bango soki tata mokili alingi amonana na bayindo akozwa nzoto ya nani ya walongo fumuki mbango ibongo pasi nini kotungisa yo soki tobengi fumuki mbango nzamba bayindo fumuki mbango botata mokili ya bayindo parce que aye korepresente botata mokili mpona biso balongoke Tembo. ibongo tolanda bana ya fumuki mbango totalisa bango bolamu ya walongo fumuki mbango epai okangaki visite luka ofulola ke okata pa obebisaki luka kobongisa balongoke Tembo. alelo moto vuvamu moto tia ya walongo fumuki mbango ezala epa na biso matondo mingi tokomi na biso na suka ngonga mpenza ekoki na bandi tokozwa lolenge ya kotonda mateya na nsima ya yembo emutangu za zulu kutombanga kanzungu yekwa mamu beno bana bame mono walongo fumu kimbangu
biso nyonso tosambeli. Mboka tulendo Mwamuva watoto kwange tulonganga, watoto nzatuza kulizele, kadi vyongolo bisaki, zikulanza za bana bangu, tuwala mafiri yongwabo, kadulaka umunyamyo, fina mamu yetu kwa mwozaso, fina mamu yetu kwa lusagisu, fina mamu yetu kwa rumingo, malunge, mkulendo, kiko kwa makalunga, kubwana sanze. Balo mke Kembo. bandi wakati